www.potonapoto www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botala Tala Lelo. Quand détail Sabino, Nenge émission Tala Lelo. Quant à moi, je tiens à remercier mon boss, c'est l'ami de vos patrons Nanga. Et pourquoi pas na madame Naïf Flozi la belle des belles. Et pourquoi pas na madame Nangaï, mère Mila Bella Dinganga. Un grand merci na madame vraiment mère Mila Bella Dinganga. Et pourquoi pas na Mima Wetu. Mima Wetu Ninga toujours na Seka. Et puis Simbote na Baïno son ba Nangaï vraiment, c'est-à-dire que Bironion sa Pessino Bambo de Scoza. Tala Lelo, tu as perdre. Actrice Nabiso vraiment mouné na défendre pe drapeau ya mboka partout dans le monde. On a évolué bongo na groupe ya Johnny Takala moto kala ndenge ba benga gai. Yango ne mbokati de la presse Julien Botata l'habitat. To ba non na papa na ye. Puis na papa ni to tambo tamzama miko na ba camarade na ye tout ba collègue na travailler na bango. Quant à moi to zapena ai awa mbote ya Johnny. Ah mbote. Vraiment ça on va passer tu ko na biso na matoi tu peux perdre actrice na biso moi na yo Claudine habité vraiment tango ezalaki na ndenge nini betela na batba lando partout na émotion Tala Lelo. Bon to pesana no merci mingi margi passe na motema passe na cadre ba yambeli biso eza Flat Hotel Victoria et pas ya maman Don Angélique hein et pas maman Don Angélique yenda pesi biso place ndenge boye ko kutela nga awa ya pe siège na nga répétition photo kumisa yena ndenge pesi biso place mais problème il y a Claudine Golgotha Mbouyi na prenaki yango esalenga pasi parce que nazalaki awate nazalaki na quelque part côté ya Selembao na otala nani chef yanga ya groupe nani Jossard vers 20h bakata benginga que président oyoki nouvelle ya Claudine tenabi rien abi na mon internet ba singa Claudine akufi. Tant il y a bien un bon nabi, on a vérifié information na yebité, et la bengi. Na vérifié information les ya bengi. Bato vano benganga. Moi na ngape bless na poto a bengi ngai. Bato vano benganga belé. Na comprendre quelqu'un moi ko za solo. Mais pour na confirmer yango que Claudine akufi azana hôpital Ngalema, il a fallu nga moko ezaki lobby le 29 ndé na kendeki pa na bango na monga fula ba parents bazali na bandeko na basi. Des places na ko kuta bango nyonso na matanga bazolela ndene ko confirmer que Claudine akufaki na tuni bango babisinga oui Claudine ote ko kufa asalaki ndenge nini o abelaki ça fait presque 1 mois azaki na Ngalema asalaki AVC voilà. On a vu Claudine Personam na habité vraiment tant comment na famille de solo ezaki na ndenge nini bomba mbaki na ndenge nini bon famille bayebi ke na parcours ya Claudine Golgotha d'abord to salne ba nzongi ebele na major bisadi di producteur na biso na poto ensuite to salaki na ye et pas mettre paille na nouvelle oyenge ya mettre paille kuna to kina be bakata ba Gabriel ba Zoro to kina bango kuna après tant on mettre paille voyager kene poto groupe etikala na bébé santé évoluer ki suma la mute ngai papa ntsakala na Willy Mambo le loza na Londres na PC Mbote tu ko créer le duo du théâtre dans le duo du théâtre tout mona ki to na Gabriel na ye Claudine Golgotha to travailler na ye un peu longtemps après tant na Willy et belek li souté Willy a préféré gazala ye moko ngai na ko créer les abeilles Willy pas créer groupe na ye oui na les abeilles ce que ba bofia ba ye bofia botalata la zalaki to no travailler na bango ba domaze ba ye ko rejoindre ba Jossard bactère na mo ebele ba ye ba bidi nde to travailler na bango na ba soutien mingi ya petit frère na nga mingi Bonheur Mbimbi aza na Londres yepe Bonheur Mbimbi aza ko soutenir nga partir à Londres que oui vie salaka groupe na po ya ye baki nga banaka na musala na nga ya théâtre ala ko soutenir ngai après na évoluer na les abeilles tine boyebi na Claudine na kati le pe major bisadi da ye to salne pe banzonzing
biso tobi tobeta lisolo mo muke tobeta lisolo ka ndeko Claudine po ototika biso bomona maki sengo vraiment ezate parce que ngape nazaki mutu oyo tozalaki ne pe ensemble sika mona ba bofia biso nyonso mais meilleur souvenir nango tika nango pas Claudine. En tout cas Claudine ba souvenir zebele d'abord azaki na rigueur po azaki disciplinaire ya groupe les abeilles azaki na rigueur mo makasi bato bazako bangi makasi alingai ba jeter ya mi ba aller puis simplicité to voyager ne moi trop to kena ba Brazza to kena ne pe ba na protection major na ba Congo to kena na Matadi donc et puis Claudine soki aibisi bino ke président boya na ndako fo mona eloko ko yamba bino le azova na matonge ako yamba bino boko lia boko mela donc azaki na simplicité moko boy azaki na simplicité bien sûr mais tababi ke abelaki somusu tokaki ke AVC ça AVC et bah problème ils ont une tapé que vous avez déjà en famille est-ce que vous avez eu quand tu casa au mitungisa na iloko mo boté lo mo zo tungisa non Claudine akufi na maboko ya Elisabeth Claudine akufi na cadre cas ya famille de bosala déjà famille parce qu'il faut comprendre ce qui tozalaki na ye pembeni exemple ni nazana ba chef nanga Zoro na Josa et que na yoki Zoro azobela to Josa azobela parce que nazana nouvelle Josa l'air nyonso wana so ba blenga azobela na osani na ko déplacer na ke kotala ye mais Claudine absence ya les abeilles donc esali ko sala ba 4 ans 5 ans na mona Claudine boyete donc na zapena nouvelle na été que Claudine azakobela ba iko annoncer biso ka Claudine akufi ozo comprendre nango Claudine azakobenga ka biso na président nazana boma président nazaboye président une année leki président nazabo 2 ans président nazabo 3 ans mais soki na état o ba biso que Claudine azobela za na Ngalema ngabo assister en tout cas to ngaki kutala ye même bakata ye to ngato kende parce que to yebi ke azalaki nini pa na biso azalaki nani pa na biso mais lokola nous parce que même na famille ta on a komaki ne biso bangabi oh bino ba annoncer biso muta kufi mais lelo azakobela bo annoncer biso te poni passer un mois na Ngalema besoin ni ba pesaki bango ba lobi président to kina ba coordonner na yote mais to kutana kina actrice moko na Ngalema jour ba na bimisa ibemba Marie Misambo ba bisaka ke Claudine azali awa tant Marie Misambo wana ye azaki na Ngalema ngabi nazana nouvelle na été nouvelle ya suka ya Claudine abenganga je crois na 2015 ayebisanga ka président nazolinga na zonga na groupe masola bete ayebisanga mwa muke na ko beta ngo awa c'est pas la peine on esaka yanga na ye anenga kufi na ye c'est pas la peine ngabi ne ça va promesate bon neni yo linga te to yana ko tala yo na cité mama Mobutu pa za ko vanda habité président boko ya kaka masola suka ngana Claudine yango wana. Merci beaucoup Masoula suka peta mingi tellement c'est ça ma parce que message nous ani na ba otala biso partout dans le monde ba fan na bino parce que poto e bengi to bazo mitungisa mingi pona ndeko na so Claudine message vous ani bon message c'est ça na ba fanatique nous soit Claudine o ya poto ba yebaki na banzonzing et pas major bisadidi na minute nazo considérer Claudine lokola actrice ya les abeilles parce qu'il y a kufina combo ya les abeilles ngana za toujours na contact na famille na bango programme salami nanté parce que Claudine a kufaki depuis avant-hier programme salami nanté azapela bandeko na poto oh nous sommes contacter exemple les abeilles to famille to nini ngana za na numéro ka moko na zo pesa o pe beaucoup contacter mais na pesa na numéro na lobila boy maître Pai Claudine a travaillé pas na maître Pai Mangwaou Claudine a travaillé pas na yo Blaise mon fils oyeba Claudine bien donc na le dieu de Willy Mambo bino so boyeba domase ba Irene boyebi que travailler na Claudine Golgota ba mi papa mi chopo boyebi oh no saza na poto a travailler na Claudine Golgota ba fi ilunga bino bo bengana boyebi ne bo ndenge bo so na Blaise po boyeba bo zo ba contact bo solo la pe bino po biso pe leto na réunion na ba sobe ba bakata po to ba nito ko soutenir ta ndeko na biso na kufi ne fiske ko contribuer ta mke po ba ki artiste pe bazali ne bo sangana kuna alors pona numéro Soza na besoin ko benga na 09 98 319 314 09 98 319 314 Bobo santé ba membre na biso ba soutenir biso oboye ba ki pe Claudine o tala na banzonzing o za soutenir ngata na les abeilles mais na banzonzing bo soutenir ki petit frère nanga ya motema Bonar Mbimbi na Londres oyo ya nouvelle ya Golgota kufi okosala nini po yeba ki epe bien
na ba Marie Claire ba petite sœur bazakuna likamute même Don Angélique azana kata mikili ayebi actrice Claudine na yebi kila mikili akoyoka akota na internet Claudine akufi mère olobinine na oya prido soutenaki biso mais oyo mama Don Angélique okuna osala ngo tozana kati ya flat na yo lobata liloba moko merci. Vraiment courage et bon mon arani bokate de la presse en tout cas à perdre des paiements ko ya bainaye parce que ngape na zo péter en vana naye tout ça pena ndeko na biso pe bofia au père zaki pe mutu oyo à travailler na peto to luka peto beta masolo on des ara toujours bofia azape na biso awa mbote bofia mbote moya bonjour papa bofia nazo saluer que za émission tala lelo ya site www.potonapoto to ba sango moko ya pasi vraiment makasi ya ba ebakala biso partout dans le monde que moko ya yo ya ba besoin de travailler ba azali sous-souté Claudine na invité pour na yo Sangwana en tout cas vraiment Julien Botate les saluer biso pasi Claudine aza collègue na ngai to zane na Elizabeth papa ya Johnny donc ngana kuta Claudine na Elizabeth na kuta Claudine ba yambanga bien na ba Gabriel na ba Domazé ba fi ba ekoya tozaki vraiment ensemble to na ba pièce belé ba nzonzing ba mon bébé na Claudine même ngape na kamwe kaka lelo kaka ndingo benga kiwana Claudine akufi na bengi ya Johnny a confirmé ki akufi vraiment na AVC suite ke ba souci yango to kiti na terrain place les abeilles répéter ça awa donc to yaki to yoka ya Johnny so to longwe pe a to kutana be bakata na ba sobe donc ba ningani ba tout travailler na bango o ba travailler na bango kala to za na bango wana même ya pas mingi bofia eza pas mingi vraiment na ba otala yo partout dans le monde na bisono soto yebi toyebi pasi yo ezo sala bisono so vraiment makasi mais so ba compter meilleur souvenir otika nango pa ibakata na so yo beta lisolo ngo ba souvenir nanga malamu eza ebele parce que et pas Claudie ba souvenir nanga eza ebele ya malamu parce que tozaki bien ba yamba kinga bien tondo travailler na bango so muninga za moi jeune o landi pe jeune donc eza ebele makasi bosala ne pe banzonzinga ebele na ba otalo partout dans le monde d'être na mère mila bela dinganga c'est-à-dire que yo bigande za même mila bela dinganga bofia payer yo bokilo na yo ndenge za toujours bofia meilleur souvenir ni ya malambo tika na ngona nzonzinga bosala na Claudine nzonzinga suka na sane ezali ya Gilles Bavon ya mwasi molaso wana ya Johnny mutasalaka scénario wana to travailler na bango to sekaka to silisi to zongi na siège do na sepela ezali pe pa ya Johnny so to sisi pièce na biso to sala fête mo siko nga ndo zaka kota olamba ye kaka bofia yo kota kolamba po mema biloko mo to zo seka mo to discuter bon to bande pe ko discuter mo so ko so les alaki mo na to discuter ya Johnny vanti biso boza basi boza bolbo ba famille ko discuter za kitoko te donc ndenge ezalaka kaka dans mabena malamu donc pièce asuka na scène ya Gilles Bavon ya mwasi molaso pièce asuka scène ya mwasi molaso ya Gilles Bavon osengana ba ibota la biso partout dans le monde ba fan na bino ya libanda ya mboka mais message ni opesa bango message ngana lobaka ki azaki na ba fanatique ebele na yebi ke liwa na esali mama Sele Makonda pasi papa Dakebonda Karine Sanga ba mato donc ba fanatique ne ebele ba nanu gato rena iloko donc mutu na bino akei mais ba suite ndenge ko bima programme gato na moni Sandra gato na moni mama ba gato Bivens bango mama Louise famille na biso mo bimba donc famille mo ba gato Bivens Sandra gato bango na bosa pe souté tournage moto salaka mama Liliane Kakoma mama Liliane vraiment ke moi no penza kufi tozelaka ba peine no bobenga to pesa ba numéro bobenga biso ya suka ba solaki mingi na Jeff Kenjewa vie na penza ya kati penza makasi tala kaka prophète Condé prophète à côté de Sako na France prophète Condé Claudine qui mutu na yo mutu ebakata donc neti mama Sele Makonda so boye ba programme ya jona pesa ki numéro nga pe na pesa so numéro nanga za pe son ngambala moko tala ka non pesa so numéro nanga bobenga 081 349 34 87 donc 081 349 34 87 donc il besoin programme tout ça il y a Jonas Zana so bobengi nga plan za bobengi besoin programme et les cas bien merci beaucoup les cas bien tala lelo
Neve Pablinto carré VIP. Moi, l'Imbokate de la presse, Julien Boutelata, je le confirme avec la classivité et Mekato plus introduction. C'est-à-dire que Neve Pablinto carré VIP. Na bandeli sous Neve Pablinto carré VIP. Et pourquoi pas na Mamet Kiondo. Ah, l'Imbokate. L'Imbokate a côté Mambangot. Mamet Kiondo. On a l'Imbokate na pesi bambote na epi pour na souci makasi malgré la possibilité mais amena bela nganga. C'est-à-dire que madame Nangaï, en tout cas, ça fera plaisir aux gens, madame Mongo vraiment. Ok. Moi, je vais www.potonapoto. Mbote et Bakata. Bonjour papa. Et Bakata, impression les années n'andengo le kina émission Tala Lelo. Pardon? Impression les années n'andengo le kina émission Tala Lelo. Et le repère ça en mawa na kati émission na yo. Ekuta na ngaka na tangwa mawa na tangwa matanga na ebi doni na ko lobate seke zela kanga soto kufeli non ezela ro soto kuta ekufilté liboso zara na opela ba matanga ebele initi lo tanga ba kombese leka mais lisolo moto zobeta aor ya pasi oyo kinde kona biso autotika biso actrice bozala pene boso wana ye Claudine na ebité vraiment est-ce que ozana na epé vraiment so wana moi témoignage na par rapport ya histoire na. Bon, Claudine azalaki fille moko pona nga to komaki famille parce que nayebaki baya na ye nayebaki batata mwasi na ye ye pa yebaki famille na ngai donc toza bana oyo to biso moto bibengaka tozalaki ba descendant de Mangwaou biso nyonso na ba Bijou la reine na ba Gabriel nayebaki vraiment na comportement na ye mais eko sa bambula mo ebele na no mona su Claudine te Claudine akimaki musika na biso likambo Claudine pe amonana na biso te toyebaka te oh ya solo oui ti Claudine abelinga pe vraiment ebakata na yeba te que Claudine azaki maladie Claudine asaki AVC na yebite et puis toutes les informations que ti na yeko zo ba image ya sœur Marie Misamo na Ngalema asaki na kati Ngalema wana sikoyo toyebite pourquoi parce que ye moko akimaka déjà biso bosala yeba mabe mingi po babi mosinzo nde mosinzo na univers na bino non aza mutu asaki tika molimo ne epema na kimia biso nyonso nde toza awa mutu amabe mutu na mutu pasaki aza na caractère na ye pasaki na caractère na ye beaucoup plus azaki même attendez tozaki kozala na ba tournage anoza vraiment musika na bato même ataba matanga ya biso ya ba collègue ngane mnano benga ngabi Claudine il faut monanaka même atana ba réunion o ya biso nano benga ngabi Claudine il faut monana koza artiste o bandi lelo te o te donc ngam nano forcé to se comprendre donc azai fille moko azaki bien azalaki pe na ba caractère ne me bano linga buzo bate mais souvenir notika nango et pas Claudine mo seki te ya ebele na seki pona mawa na seki ya plaisir te ya ebele makasi il fallait zala na biso il fallait to yeba ke moninga zaka obela to yeba ka sute poto za ina ba coordonner na été menge pa na bango na monga fula na kenda na banda ki ko kende famille yeba kinga mais ba coordonner na za na te mukolo musu na yeba ka benganga ngabi mama depuis na koma kasavu butilelo mbule bele boto mona na te nini o Nicole na biso na oyaka to sola makambo ze belenga makambo nini makambo to tikaka nyonso na maboko ya Nzambe liloba o to solola na ye ça fait bambula ka ya ngwana ti lelo na nde ba oyebisanga ka kufi nde ba oyebisa ka kufi na yebiki bo travailler ne pesika moko même na nzonzi même ba pièce musu bo sala meilleure pièce oyo mona maki bo travailler et ça leur bien à part na ye mona ngazarani to travailler na ye na ba film moko boye producteur mo boazaki na poto ngam na no travailler ba film titre film ngo ezalaki film a liboso na travaillaki na Claudine chaque film soki nga na zwi cop en tout cas ta Claudine aza na cop wana te na oti ata na deux tableaux bien trois na ba film mo ebubulu ebubulu titre ngo ezalaki ebubulu
donc na jouaka na ye tozalaka ne pas ensemble na oyeba isu film mosusu nayaki kosala elles sont serrées tozalaka bacamarade na ye na badomaze na bamama top donc c'est ça. C'est ça, ce bobby lelo opesa conseil na famille na ye, conseil ni opesa. Conseil ni na koloba papa. Na souhaité ka ba mes condoléances na famille na bango mobimba. Na bana na ye, na bandeko na ye, na biso moko ba collègue na ye. Mes condoléances to botamaka. To kufaka même ko to kufaka to ye barati. Alors biso to tikali to ye bakandeni to ko tambola. Ça va bien, merci beaucoup vraiment on a baï balandako parce que ibakata vous appelle ma fan nous partout dans le monde. Au balandako partout et ça va bien moi numéro nous pas téléphone parce que nous sommes vous appelle besoin de renseignement en tant que collègue à Claudine même pas dans relation na yo on peut s'appeler numéro na téléphone parce que tout comme dans la soukana. Claudine azaki collègue na ngata azaki ndeko nanga. Donc là le bien par rapport à Moussala. Ah azaki ndeko nanga azaki collègue nanga azaki famille nanga azaki camarade nanga parce que tozalaka na ba souvenir ebele ya malamu. Oui mabe ezalaki nango parce que po tozape batu tozanga na biso mabe te mais bolamu ezalaki ebele. So batu bana posa nanga yo na numéro nanga opesa bango ba obenga nga ba ozonga pe na canal na. Pourquoi que bo pesa numéro pour so signer parce que comment agir ka so signer l'accès d'identité au mo banga parce que avant ezalaki ko pesa yo mo mto ebi ko signer. Oh te menga ndeti numéro nanga ba te belé ba ebi na bango ngo. Yango na que ba tout ko ba découvrir aussi. Te Vous comprenez bien ba lande miso tale vous comprenez que yazo banga pe koto musuja ka lokola. So ba rendre ba na confiance no te bende. Na nini? Na nango za confiance na te na za problème. Qui si d'identité. Oh tenga la lobby na ngai kaka na biso ki ba na posa na nga. Ba kozwa nga pe na canal na yo problème ezate parce que yo posa na numéro na nga ba kozwa nga. Pendant un moment où on a l'émission, on a des émissions, pendant des konanga ou auto kufa pendant collègue nanga. Donc on a sentiment. C'est ça mot de la fin des années na baïba otalo partout dans le monde. Bon. Mon nanga ya suka ezali. To aka na pasi. To kufeli. Ezanzela mutu nyonso. Bato ba mesana kokabola na biso mawa bozaka toujours na kokabola na biso mawa toza toujours. Merci beaucoup balandi misota le lobo comprendre obo comprendre qui un grand merci na Paris na Poupette Moumene pourquoi pas na Christelle Kumbo un grand merci na Turquie na Pesimbo Tebongo na Maître Fistolou Mouchekola international Italie Turquie un grand merci na les boss la mine Ndovo bino soyez de bota la biso mère Mila Bela Dinganga un grand merci Mima Wetu to continuer émission na biso tala lelo. Bien mère Mila Bela Dinganga pourquoi pas na Neves Pablito Carré VIP toujours le laka toujours de na biso Claudine tout ça pena artiste un petit autre beta masolo na epi mbote ndeko un mbote était vraiment impressionné zanini par rapport ya day ya ndeko na biso Claudine auto tika biso donc tout ça quand la souci ba regret parce que le et que la super na biso ndeko na biso collègue na biso Claudine auto kufa calamité donc on a souci. Vous avez un souci, tout le monde est bien, tout le monde peut partout dans le monde, bah, bien qui est passé ça makasi même. Mais en souvenir notre cas et pas de Claudine. Claudine de jeune banzozi moi mingi, de jeune banzozi na début na banzozi to za na Claudine. Na une fois pas major de ça dit le temps il est qui to za na tournage temps il est qui to lala ki ambiso tout en ami lokola na salle na chambre né. To lala biso za moi 4 5 6 boy. Donc, tu blaguer bisous na poko na butu na fio tina tsaka là je crois. Donc ba souvenir mala muzali to kutana ka to zaï ma famille quoi. Nzaka parce que zanga de comment o to zaï na malam to zaï na famille. Soki balobi opesa conseil na famille na inde pe batikali lokola bazaki pe na ndeko munene o pas dans sa fierté ya famille na bango conseil ni opesa bona famille na bandeko de ba otala o pe partout dans le monde. Bon, na olobaka boye nzambe ndapesaka nzambe ndazwaka parce que souffle mettre souffle na biso zaka nzambe so lelo ngata Christian envie bolobo ki na sima nzambe so asepeli na bilelo na lobite mais so nzambe asepeli azu souffle na ye to lobani to na makasité auto kanga souffle na biso donc na wisi bon kaka nzambe courage nzambe ndapesaka biso nzambe zui tozaka bokasi na yebike toza entre soutenir bino
moralement, financièrement, donc spirituellement, tout ça, on a pour aider bino courage, la famille Mobimba, Nzambe azala bino, à soutenir bino. Merci beaucoup Nandengo de kin émission Tala Lelo. Je pose à bien encore une fois. Na part il y a les boss et la mine Dovo. Na part paye à Tantine Botala Tala. Na me amila bela dinga na mi mawetu. Ba présenter mes condoléances na famille Mobimba ya ba comédien. Merci na pesi ba condoléances na famille na bango ya famille Claudine. Na ba artiste comédien surtout ba artiste comédien. Bon au lieu de tout ça Claudine. Na venanga Johnny Tsakala na les abeilles, les amis du théâtre, parce qu'il y a joué les amis du théâtre. À jouer les abeilles, à jouer les amis du théâtre. À l'époque, Gabriel, puis Bakata, donc, Claudine, mon a film les amis du théâtre, tous les abeilles, bon, mon a Claudine, ils mis Massa Gabriel. Donc, courage, mes condoléances, Néné Gabriel, Kota Otala, na Luanda, famille Petit Mobimba, surtout, artiste na Bango. Donc, c'est un peu ça. Fina Bouilo, la première dame d'Europe. Merci beaucoup. La Baïbota, la Bisso, toujours continue toujours émission la Bisso Yamawakaka. Donc, toujours la Baïbazo. Merci beaucoup. www.potonapoto. Tala lelo ndeko na biso Claudine Akufi, toujours la rana Baïbazo la, tous appelle ndeko na biso artiste comédien Ginola. Tala lelo Ginola Mbote. Mbote. Ginola, tout ce que bungisa ndeko na biso ndeko na bino Claudine a été impressionné les années pour nous. Vraiment ils a passé na lo bango na zoko akuté ils a passé temps ba ebisenga que Claudine Akufi n'aurait pas parce que Claudine a qui ne remoro bien 4 na mili na biso quoi azaki vraiment de komoro bien gentil aibi kanda na mutute si ya ko blaguer ya ko les abolier tout ça mais ils a pas si trop que condamné tu sais quoi moni nga lo barelo moko kokufa na bonzambe ndeza malamu kokufa na koyeba nzambe koyamba Kristu nde malamu yango wana. Est-ce que vous aurez temps travailler pour jouer pendant de Claudine? Bon nazwaka normalement fallait na jouer na ye mais les jours on nazala qui moi empêché na kende sous moi tournage mususu tant na ye bah si c'est déjà peut-être retourner lobby ça peut à maison chef oh il est vraiment retard dans notre tournée bon malheureusement quoi Nzambe a récupéré Azumoli Monae dans Senra Moli Monae et puis Maboboto. Merci beaucoup vraiment Moli Monae et Mana Kimende Zara toujours merci beaucoup vous s'abonner à www.potonapoto les boss la mine d'ovo. www.potonapoto